La concombre na saison B, tout que na grande saison A, ni les a un avantage. En tout cas, net ndenge na olona boy. Eza un avantage parce que tango ezobota ezozwa mbula. Mbula wana nde ezoko agrandir yango très bien. Po tango nazo traiter yango ndenge nazo traiter yango pe kobota bien. Soki oloni yango na elanga ekobota me ekopesa rendement penza te. Po aboyaka na ye te akobima mais production ekozala moins. Ozomona production ekozala moins. Mais net ndenge na olona boy mbula ezali. Tango na traiter ye omona ke no akopesa moins rendement ya bien. Moins rendement ya bien. Mais dans la demi-hectare oyo na otali bongo côté ya boîte, c'est côté à peu près combien de boîtes aux en yango. Tu habites sur combien de grammes? Oh, ça y a 100 grammes. 5 grammes. 100 grammes. Et côté combien de boîtes? Il faut naître 4 boîtes. 4 boîtes. OK. Déjà utilisé combien? On a utilisé déjà 2. Utilisé déjà 2 et tu as les 2 aussi. Les 2. Les sous. Maintenant par boîte pour ce moment on a combien? Bon, par boîte c'est comment 40 000. 40 000 francs. En termes de dollars. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, les Fantastique Info Télévision qui met en Zambie, restez toujours branchés sur votre chaîne télévision Fantastique Info Business. Voilà, ils allaient bon molobe la bino mo pandisango, wabino votre même de serviteur, tita c'est firin ton samine sembo. Et au kabola le susu, maele o na bino, wa bulula bilanga, wa bulula masolo. Il y a agriculture, topé à pêche, élevage, les ali bongo, mais c'est firin, tout ce qui n'a pas la vision dans vos kebi. Nyoso, voilà, moten de konabiso. Bote monsieur. Comment les sous-nani balandi Fantastique Info télévision bazolanda yo. Kombo nga Junior. Papa Junior. Ah, tu ali bongo wapi? Ah, toza na plateau de Bateke, na village ya Mose. Na plateau de Bateke, na village ya Mose, précisément na commune ya Maluku. Ya Maluku, voilà. Voilà, papa na biso, tomoni yo na ba graine na maboko, tomoni yo en plein service. Dans ça na Fantastique Info télévision, ozo sala nini et puis o simbi ezali ba semence ya nini. Awa nazolona. Oyo eza semence ya concombre. Concombre. Donc naza technicien nango, nasalaka ngo pe nazolona na série oyo ndenge na loni boye nazobeta déjà calcul ya bien pour nasala moi récolte pe ya bien. Voilà, c'est ma toute première fois ya komona été concombre, semence ya concombre, nzoko neza ka couleur ya rouge. Ezali vrai semence to, ezali semence moko variété ou outil libanda. Eza vrai semence. Oyo couleur nango batia ya rouge ya ngwana. Eza service plus. Mais toza na ba variété belé. OK. Toza na ba rasi, toza na nini lisusu nazobosa na toza na rasi oyo service plus, toza na technicien. Voilà technicien. Toza na technicien, toza na seprosem. Toza na seprosem. Donc toza na 5 types ya variété. Mais parmi les 5 aussi na cité, ni les alliés malunga. En tout cas, parmi les 5 oyo, mutu azalaka malamu aza technicien. Technicien. Bon, pourquoi yo aussi na kosala ba bengi mon service plus. Service plus bon. Eza mutu apesa ngai fona sala ngo kaka. Oyo sala ngo kaka. Ba na Fantastique Info télévision tolongo na semence, mais kasto koti bongo na otali bongo na technique ya kolona. Maintenant, au sali bongo etando bongo ya combien de mètres superficie na yo ya ozolo na kokombo. Nazotia na ekari ya ba 5 cm pour non superficie ya etando. Oyo eza demi-hectare. Demi-hectare. OK. Ozolo na kokombo. Ozotia unique maka kokombo. Kokombre. Kokombo est verte ya couleur, eza na couleur mususu. Kokombre nazana oyo. Kokombre na saison B oyo mon numéro misa couleur verte non. Nini les ala. Maintenant, ba la Fantastique Info télévision, tu luka ndenge na olona ba. Eza na avantage parce que tango ezobota ezozwa mbula. Mbula wana nde ezoko agrandir yango très bien. Tango nazo traiter yango ndenge nazo traiter yango pe kobota bien. Soki oloni yango na elanga ekobota me ekopesa rendement penza te. Aboyaka na ye te akobima mais production ekozala moins.
mais kasi papa na biso meka mpe production kosala ekozala na moto fantastique info mais télévision neti ndenge na olona boye ya mbote mbula tokóma ezali na technique ntango na otraite mais en ye fait oleki na omona technique keno technique nini akopesa basalaka mwa ntango rendement aussi na kolaboure terrain aussi na mais kosala demi hectare oyo na otali bongo côté ya boîte ekoti ekokota yo oyo eza peu lion combien de oyo eza boîtes lion troisième étape biso eza combien de grammes oyo maintenant eza ya bala na 100 fantastique grammes info 5 télévision grammes oyo 100 basali grammes ekota yo vous allez combien na de saison boîtes nini il faut natia oyo 4 eza na boîtes saison B toza na quatrième saison boîte A déjà Soit saison B na utiliser na déjà petite D saison eza D Mm. mais na petite saison tozali aussi etikali D tozokende na mbula par boîte tokotana elanga monene Bon, mais par kasi bala boîte na fantastique info télévision bani batuna 40 papa na 000 biso 40 000 francs na terme ya dollar tokoloba peu 15 dollars 15 dollars maintenant oyo etali bongo kote ya koplante na semence otiaka yango ndenge ndenge okoki kobanda kosala mosala tomona na miso omoni ndenge nazosala yango nazokende kotia yango omoni ndenge nazotia combien de mbuma wana natie 3 ok ok naotia natie 3 nazokende kotia kaka ndenge wana naotia 3 omoni ndenge nazokende kolona ok wana 3 pièces 3 graines 3 graines voilà maintenant na 3 graines wana ozotia de part et d'autre ou bien otiaka mopanzi moko de part et d'autre naosala ndenge natie kote oyo nakobaluka lisusu kuna mpe natie donc bio mobimba il faut nalona yango gauche à droite naloni na côté gauche naloni mpe na côté droite côté maintenant écartement ozosala distance ya boni awa neti awa eza ba 10 cm oyo natia awa te donc après peut toloba po moi aussi naza technicien côté après peut toloba ba 50 ba 50 à 40 cm ozotia ok maintenant oyo etali bongo après avoir kotia ozopenser quel jour et quand est-ce que ekobimisa epuis ebimisaka nanu nini pour que oyebake concombre na yo ebimi neti concombre ndenge aza boye ndenge naloni ye boye et surtout keno ezwi mwa mbula ata lelo ndenge naolona donc dans 3 jours il faut abima ok dans 3 jours abimi na ye okoremarke bafleur okomona ye akobimisa baplante na ye akobimisa abimisi baplante na ye omoni ye mpe mpenza neti ndenge eza boye soki lokola naloni boye soki mbula ebeti 3 jours normalement fo abima bon soki mbula ebeti te lokola biyo bauti otya lelo mabele eza na mai kaka mai wana humidité wana akoteli na mabele donc dans 5 jours okomona mpe ebandi kobima yango omoni na profite ndenge batie biyo boye nazolona mbala moko mpo soki natiki parfois okomona ntango nakoya kolona mbula ebeti na retard ekobima mpe na ba difficulté mais ndenge naloni ye boye akobima ne bien akobima malamu maintenant oyo etali bongo en dehors ya kotia pastèque ya kotia concombre eza li concombre oyo otia ya service plus en dehors ya kotia yango eza so na d'autres culture okoluka oassocie na yango bie osuki kaka na concombre na demi hectare nakoassocie ndenge aza boye nakotia pondu nakolona ngai kaka awa na bilanga oyo kaka ndenge ozomona nakotia pondu nakotia ngai soki mpe nasombi grain na bilolo nabwaki mpe naloni mpe combien de semences ndenge aza boye babeni otia combien de semences osakisaka ye otie bilolo otie donc ndenge aza boye nazolona nyonso ndenge nayebisi yo ngai nakotia pondu nakotia azalaka nde na empêchement te ye problème na ye il faut osala sarclage bien donc olongoli matiti olandeli ye traitement c'est fini akobota na ye bien maintenant nakotala ete na baculture oyo bapozoluka ete oassocie na yango tel ke baotangeli biso kombo mais kotala malamu na oyo etali bongo côté ya production soit côté ya kokola na ye kokola na bango ozomona te keno okoluka moyen oempêche odéranger babengi bongo kokola na bango production eza ya malunga te côté wana parce que bakoluka ete bamélange e basangisa babengi bongo baprotéine soit bavitamine ya mabele te nayebi nga moko nasalaka yango déjà akozala na empêchement moko te côté ya nini côté ya nini ya production soit ya croissance ya croissance akozala na problème te
ozana problème te. On en a problème. Vous assirez. Naza très sûr. Vous avez trois cultures à la fois. Nasalaka ngo ndenge manioko wana eza. Donc na bekar wana na tepe manioko. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaître que non? Ah, au Tchaki graine, il y a au Tchaki semence, il y a ou bien bongo ya concombre. Et puis lobby au linko cha ou bien bongo par exemple boutir ya manioc. Oui, bongo ndenge. Omoni ndenge eza wana lokola na tie liboso. Donc avant na kotia boutir ya manioko, il faut na zelaye abima. Vous comprenez? Net lelo toza mercredi. C'est-à-dire semaine to banda déjà kozala ne libanda. Donc ce qui a zumbula toko koma balendi nyonso asali nini abimi. Tangu ya abimi na bandi komona esiko na sima nango na tie butira manioko. C'est-à-dire que non yambote ochango ozanono apesa quand même ba fleur na yango. Donc ye ce qui abimi sima na tie manioko. OK. Vraiment balanda fantastique info télévision nazo banza ete bozolanda pe bozoyoka na bokebi nyonso ozo ko se passer technique ya kolona concombre puis à mélanger et d'autres cultures na kati ya concombre. Balanda fantastique info télévision batuni sous mutuna ete yambote au sala récolte to pour ça la bengi bon cerclage il faut encore combien de temps pour que ça cerclage et puis ça appelle récolte. Bon net ye ndinga zaboye azamu ya kotikela tante il suffit kaka bimi bouye dans 2 semaines na bandi déjà au sala cerclage atika la propre. Dans 2 semaines déjà na bandi au sala cerclage atika li propre pour ngai na joie oyo na zoluka. Ozoluka. OK. C'est une fois ça cerclage. Il faut na saler les cerclage bien avant. Maintenant au côté le bon côté à traitement, et ça rappelle trop cher pour la coûter rappel quand même. Côté à traitement en tout cas produit des cher, surtout au niveau ya plateau à surtout sombi. En tout cas ça nous coûte. OK. Ils ont coûté traitement des nini produit nango eza cher. Bakisi ndezo eza cher. OK. Mais là, au tel bon côté, il y a récolte. Et ça a combien de temps pour récolter? Liendenga zaboye azobota penza na 45 jours abandi déjà kobota. 45 jours. 45 jours abandi kobota. Un mois à peu près et demi. 1 mois et demi. 1 mois et 15 jours. Abandi kolona. Abandi déjà kobota. Kobota. OK. Donc kubuka esikopoteka. Kobuka neti awa ndenge na lonye boye. Donc tito comme à fin avril déjà na bandi parce que azo sala 45 jours non sur 45 jours net lelo toza les 5 admettons que les 5 avril à kokisi 1 mois c'est comme ça tiba le 20 avril au monde 1 mois et demi déjà ozo sala récolte. Voilà tomoni balanda fantastique info télévision to bandi to yoki pe to lani na bokebi nyonso papa na biso mutuna ekouta epai na ngai na oyo etali bongo concernant ya kobuka concombre bani bayeba parce que d'autres cultures toyokaka te babuka yango 2 fois 3 fois par exemple gombo dongo na lingala babuka yango 2 ou 3 fois mais na côté ya concombre babuka yango combien de fois comme récolte na yango. OK ye pa azana dira makasi te ye ndenge azana kobuka ne ya bien eza 2 ou 3 fois penza. Donc 4e fois on a déjà ezalaka sili na ye. Donc 3 fois penza normalement ya bien. Ya kobuka penza. Et puis il faut marteler sur bandeko bazolanda yo et surtout concernant kiss. C'est-à-dire so buki pe kiss elanda après côté traitement. OK traitement ezanga te. Ce que buki faut traiter lisusu pona ba oyo bazotikala wana. OK. Donc ce que au traiter peut être négliger côté traitement esili. Oza na échec. Donc ndenga zabo ndenga bandi ko bima na mabele. Donc il faut banda ye traitement ndengo bandi traitement ti okosukisa kobuka nde traitement na ye pe salini esili soki ya sili kobota traitement pe esili. Mais na côté bosuka kaboni teka maka par bac par kilo taka na basaki par sac. OK sac ndenge nini basaki to charger yango penza na saki omoni ndenge ba charger ka saki ya fufu. OK ndenge pe to charger kango bo charger na basaki boyokani prix client sombi. Donc prix eza fixé te mais ezaka ya koyoka. Bon ezaka ya osolo na client kaka ye sololi. Oh là là. Na oteka na autant. OK ça va. Apesi yo mbongo.
prix eyebanaka nango sérieusement soki marché eza prix eyebanaka kuna baoteka yango mikolo boye kuna baoteka yango boye donc yo pe oki ko flasher biso etekamaka neti boni na sac d'après yo na saison euti koleka botekaki boni saison euti oleka awa etekamaki ba 110 000 par sac 110 000 à peu près de $40. Ok. 110 000 par sac. Par sac. Wana kuna na cité. Kuna na cité kakawa. Kakawa ozoteka à niveau ya awa. Ba client bazoya. Bazoya na bango. Bazala na bango chaque jour. Mais là bana fantastique info télévision mais tout ba yé appelle susu. Bo bengi bongo culture soit plantation il y a concombre et ça rentable ou pas. Aza rentable penza. Aza rentable. Oza si on a des hectares comme ça peut faire ata 25 sacs. Bon 25 les gars bon ça dépend il y a place. Ceux qui place wana na 2 hectares à simbi na e bien. Ozwana. Ozwana. Maintenant conseil ni ozo pesa na balanda fantastique bazolanda yo mukili mobimba o bazo négliger et surtout conseil là wa benyi bongo culture oyo ya concombre baza partout bazolanda yo et puis bazo surtout badutaka mingi na baterrain lokola ya babilo ba plateau ba teke ba utiliser ba benyi bongo ba culture maraîchère o elo basala ngo ba jardin. Omoni ndenge outi oloba bato ebele badécourageaka surtout na mabele oyo toza nango lelo bamabele moko ekomi bajachère donc esalasala mingi donc ntango akosala boye asali azwi de fait moya abandela lisusu culture wana eza te edécourage ye parce que moto akosala abimisi mbongo ebele asombi basemence asombi bakisi asalisi bilanga tala boye 2 hectares 100 000 francs na kotia biyon boye kotia biyon ndenge batie boye koluwe bazoluwe pe même prix kaka donc yo bandi nano na koluwe oye kokotisa labour oye kokotisa biyon oye kozwa mbongo sikoyo osombi semence na bakisi nyonso kolona bamsusu eza yo moko te ozwi batu baloni donc dépense wana nyonso yo osali ntango ozwa koteka okomona keno ebimisi nango ebele te yango omonaka bato mosusu bazo kodécourage nango adécourage na ye moya asala yango lisusu eza te donc yango wana voilà balanda fantastique info télévision na bandi boyoki pe bolandi biso na bokebi nyonso wana ezalaki bongo kotalisa bino ete technique ya kolona oyo babengi bongo concombre culture moko maraîchère oyo babi ezali lisusu payant ezali rentable na bino babunigishaka na bino wapi mpe lisusu bosila na kolona me kasi toyebi te résultat nini bozwa komatia eza na ngambo na bino tika te nzambe apambola bino oyo bolandi biso na bokebi nyonso partagez balia na biso s'abonnez-vous massivement na yo moto olandi biso mbala ya liboso papa na biso totondi yo bon boulot et puis bonne continuité. Merci na bino pe. Voilà. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.